papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo. Bonjour, bonsoir, naba moure zignon ba mesana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama abino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibani na mbango ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mwaso ya mebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate tobosani te kopesa ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi ya viena nga jansi bolanga couple tokos boumela ndenge na lobaka merci na Cocodienne Zomboye Simondo ya papa depuis Irlande merci na mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes porte-parole na biso ya mayele Tazi Vita imana tobosani te mama bibiche Mwanzambi euno en direct des 001 merci na Willy Moucheni le vrai code mboka balobi papa social umela motomoko bien tobosani te kopesa merci na PDG Guy Bozam Tunga na kati ya Irlande babi mutosa la business ya makasi bandeko nyonso bolandaka biso ba diaspora olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter te benga biso za numéro ya PDG Guy Bozam Tunga na Irlande pezo kanga ba container bana Irlande balobi solution ese zwama ozotinda biloko na ngola kende na lombango epa PDG Guy Bozam Tunga prêtre ba container ne ezoumela te ba oye kenda ki ngola déjà ekomi bandeko bobenga ba famille bazo biloko na bango parce que pa PDG Guy Bozam Tunga ezokende mbango neti na film balobi umela business ebongaka boya en tout cas félicitations na bien na biso PDG Guy Bozam Tunga na kati ya Irlande merci pour la patience et la fidélité bandeko nyonso bolandaka mama Irene na koyebisa bino afro na tela mutu ezali kabelo bomoni kabelo ya kitoko original yangoyo chez Olga mokonzi ya kabelo bomoni ndenge nazofongola ngo na misu na bino bomoni ndenge ezovimba bozomona balobi chez Olga mokonzi ya kabelo olingo so ba kabelo Olga kotisi biloko asika aza déjà na retour auti kozonga bobenga bosomba ba kabelo na bino ya kitoko makasi pa Olga na prix ya bien boyebi ke Olga mokonzi ya kabelo asola bien ndenge na sabino fille aza populaire na réseaux sociaux soko zoluka Olga mokonzi
mokonzi ya kabelo betaka na Facebook Olga mokonzi ya kabelo nana bundi Olga na communauté basi nyonso bato baperika kitoko bozomona partout babe eza biloko ya Olga mokonzi ya kabelo balobi umela mama sociale Olga asola kitoko atekaka mpe biloko na ya qualité balobi pesa zuwa te mpo moninga azoteka ezosala biso bien makasi Olga mokonzi ya kabelo. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso bandaka biso partout tomeka kobeta lisolo lisolo na obeta ebuniza lisolo moko ya pasi pe ya mawa me tokolobela ngo mpo bandeko mingi baza na problème oyo bandeko mingi bakutami na baproblème na mabala na baproblème partout tokanisaka baproblème ezalaki mpa bacongolais me lisolo nazobeta eza lisolo ya mwasi ya mondele Anita epesi pasi epesi mawa bakamaradi babengi bafamille babengi mama irani beta lisolo fongola bandeko mis loko osalaka proverbe 19-20 tozalaka mayele tolalaka pongi ya nguma ekengeleka biso. En tout cas, ezosala vraiment pasi makasi makambo tozokutama nango bamurele bamurezi nyonso ndeko moko boye abala mondele kombo na ezali Anita babina pesa kombo ya Anita na pesa kombo ya mboka te ndenge tolobaka bandeko baza vraiment na pasi na ye makasi. Pourquoi toye kobeta lisolo oyo ndenge nalobi mwasi ya mondele mawa mwasi ya mondele apesi penza mawa makasi. Anita azali mwasi moko abalana na mondele na nzela ya mondele nda azwa mukanda babotana mondele mwana komi na age ya 5 ans bavandaka na mondele bazalaka très bien na mondele na mwana bango aza na 5 ans mondele soki mpe asalaka babi azalaka avocat selon ndenge bato balobi mondele wana azalaka avocat ndenge ye moko Anita ayebisaka bandeko na ye. Anita azali fille congolaise azali muta mangala bolanda lisolo très bien azali muta mangala mobali azali mondele tokotanga kombo ya mboka ya mondele wana te mais Anita ayebisaka bandeko nyonso ke mobali azali avocat boyebi biso mpe bacongolaise na communauté tozalaka na mwa lolendo na biso soki obali mondele no okopeseka bagrade moko boye aza avocat aza médecin mais biso mpe tokolanda na biso ye na mosala te tokoyokaka ndenge olobi otieka gamme likolo mpo bala na o mondele. Anita afandaka na mondele babota mwana bango mwana aza na age ya 5 ans eloko nini esali babenga mama Irene Masendoki abeta yango na pasi mpe na mawa balobi Anita azalaka bien na mobali ne bazalaka na problème moko te bafandaka immeuble moko donc ndako moko disons na baparent ya mobali baparent ya mobali bafandaka na se bango bafandaka likolo eza lopango ya bamobali mobali wana azali fils unique ya mama na ye mobali wa mondele basomba bandako na bango moni bavillage ezala bandako na suka bavoisin mwa mosika bazalaka kuna baza na ndako ya kitoko bato nyonso bayebi ke Anita akoma na lopango kuna ye muta dirigeaka lopango bamama na papa si bakoli mobali naza fils unique ya baparent na ye ye pa boti su mwana moko ya mobali aza na 5 ans Anita atia mwa gamme likolo mobali azalaka avocat bavandaka mpe bien na mobali problème ezata bala mondele mwasi ya mondele eloko nini ekomeli Anita po tobeta lisolo bandeko nyonso ezalaki na mokolo moko baliaki bameli ndenge baliaka mapa na bango ya pokwa Abenbrot biso tobenga yango bale mapa na bango ya pokwa mwasi ya mondele akei kolala na mobali na ye ntango bake kolala toyebi te nini elekaki kuna po biso tozalaki te meloko epesi pasi tobeta lisolo oyo balobi na se ya pongi mobala mondele ntango balali na Anita basali makambo nyonso balali na bango pongi ya kimia mwana ya 5 ans aza na chambre na ye mobala mondele alamuki akei na cuisine azwi mbeli boyoka lisolo très bien bopartage histoire ezali vrai atie Anita mbeli na lipeka ntango nazoloba bo eza makambo esali na poto moko oyo balangue oyo ezalaka français te nakendaka bongo mpo eza YouTube lisolo esi elobami na minoko ya bato azwi mbeli atie Anita na lipeka Anita lamuka tuni na sali yo nini na monoko na bango ya mboka balobaka mobali azwi sumbeli atie Anita na mopende Anita esali ye mention ndenge amoni makila akwei ntango Anita akwei mobali akeyaki kozwa eloko moko asala sport aya kobamba Anita na mutu Anita amoni ke non awa na kokufa mwana ya 5 ans aza na chambre na ye mama na mondele na mopapa na mondele baza na se bavandi na se Anita asukaki motema Anita tuni na sali yo nini pourquoi ozosala nga boye mobali wana azwi eloko ya sport abwaki na mabele akitimba mo na se epai ya baparent na ye ayebisi bango ke nabomi Anita ntango Anita alobi bongo aperdaki connaissance ayebisi nabomi Anita parent batini obomi Anita pourquoi wana selo vertu ya mama oyo abota mondele alobi o nayebi te eloko nabomi Anita nabomi ye kaka bandeko nanga boyoka likambo pasi likambo wana esalamaki na butu vers 2h du matin selon histoire baye kobengela mwasa au secours ambulance na 4h du matin bake na Anita na hôpital bakomi na hôpital bareanime Anita lamuki akoti koma bolanda lisolo bien mwasa mondele baza na eloko te baye bakangi mondele mwana mboka batuna ye
problème nini Anita salaki pour assassiner bon pone abinga boma mutu mundela lobi eloko a remarqué pa Anita zo linge lisusu te Anita komi ko pesa bolingo mingi na mwana bande ko botala niveau et raisonnement mindele Anita zo linge susu te Anita komi trop mwana ko bimisa mwana ba moi ko tambola ba mwana ko sela mwana ba makambe bele akipaka lisusu te tangu mwana zalaki te bazalaki bien Anita banda Anita bota Anita a changea botala ba raisonnement mindele bandeko nanga batu nyoso bayebi ke mobala Anita zalaka avocat mais ko kamwa tanga sala Anita mabe assassina Anita koti koma Anita bima Anita perd des connaissances Anita azoye basu makambu malamu te Anita azobeta masolo mibale sali passe na communauté Anita umeli na koma bana nzambe boyoka disweza disolo ya pasi mais nzambe azabo moy akufite bien ka komi na mo ba sekel biloko moka bien Anita komi lokwa komi traumatisé somo émotion mutu bolali na mbetu bosali tata na mama mundele boboti bana 5 mois na kotisuki 5 mois na moko boswani te bobundi te kanyo na mobile te abandi ko saseo na sapongi to yebaka te soki ezanini ba mourena ba moureuse ba bolandaka mama Irène ba se mindele to bondelaka même biso bata base batundu to bondelaka kaka Satan za risé mobala raison pesi abia Anita zo kipe lisuta ko mo kipe mingi mwana botala makambu mindele ba raisonnement nango na yebite pe ba congolais soki se salama e mobala bozo linga bana mingi yango na bomi yo e na yebite lobi na beta Kristo papa linga mwana mwasi mingi me wana zalaki mwana ya mukolo batambola ne kobo me Anita mwana za na 5 ans za mwana mukie mundela ti Anita bambela lobi ke Anita zo linga mwana mingi koleka ye bandeko nanga mwana mbali wana ba déclarer na mboka tovandaka na ba poto to ya balobi ke azana problème ya mutu donc asala Anita bongo na se ya mutu bandeko eza makamba lokuta azana problème mutu te moi mobile na sebi ke atanga za avocat selon ndenge Anita lobaka mais ke ko bibake asala ka susu dépression mususu na 2010 bandeko babenga na pasi na mama irani basasi Anita bambele pa mobali Anita bimi koma moi ba cousin Anita bazo tsa mutu bayeba makambangesa babike azana problème mutu asala ka susu dépression na 2010 bandeko nanga tozoyeba te dépression balobi asala na 2010 eza vrai ou bien ba montango loko aza mwana mboka toyebi te wana balobi bongo asalaki dépression na 2010 bandeko nanga ezali pasi yango basi mindele botelaka mibali bokobala mobali asala dépression na 2010 ye kolingana na eso na 2000 combien balinga toyebi te baza na mwana ya 5 ans aye kosala soki dépression su na 2023 po tsa bambeli basi mingi na poto babala mibala bata maboma oui surtout à cause ya mukanda omona mutu asu pena clochard asokoli azomemeka na mairie babalanda toyoka bamasolo ya bongo ndeko nanga tokeba po tezaka paradis te topesi nzambe merci po Anita akufi te histoire vrai makambo esami na mboko elobaka français te tant na bimboko elobaka français te bokomi bokoyeba mboka nini ndeti anglais allemand bakomona oni autrichien biloko mo na longoli bamboko elobaka français salami kuna te bandeko ezali pasi ezali mawa yango ba mama ngani bete so ebise basa mdele même biso batungu to sara na vie de prière Satan za risé comment mobali bolane na mbetu bozwani mabete mais molimo moko elati eka kezwambela bandi ko saseyo ezali pasi toyoka rapé mibala batu mwindu babomaka batu toyoka pe moko na Belgique para 4 mois c'était na congélateur to mona pona koloba ke liwa eza partout mais loke esali pasi pona Anita kufite mais azaya ko beba komi ko raisonner na retard akomi lokwa komi traumatisé tala women na koma et puis azangi kimia mobalo sale lo côté bandeko na eza facilité atie mbeli profond na lipeka na kwisi profond so bien mbeli bambeli mobala mundeli ba déclarer un problème à mutu bazana mwana ya 5 ans mwasi na ye balena bango pe na pourquoi c'est l'explication maman na mundeli balani na bango pe na buto Anita balala ki pe bien Anita expliquer makambe comme mibale vie Anita et baby yango ba proche Anita bandeko ya Anita ba mama ni beta sopo na kofongola basi misu toza na vie de prière oui ce que za na mobile na ndako ate congolaise boswana kazana na tanasa kosimba bambeli ayakoloba ke yongo suna koboma yo ndeko na ngatika libala wana oui mutakoyi kolaka mutu liwa te c'est pas bien tolinganaka pour les meilleurs pour les pires mais pire ezalaka soki muninga belia ke imoko atikali oui
oyo ekomi ke obomanga mpo yotika lotali ata bana te wana yango te eloko eleki tika eza te na bolingo nyonso soki esimbi te batikaka soki oza na mobali matata ndeko nanga banga liwa eloko eleki tika eza te mais anita au contraire azalaki na problème te toye kotalisa kaka comportement to mindele ndenge mitu eyandukaka bango aboma moto atia mwasi bambeli abambie eloko esali mpasi asalaka sport na ndako bapare na sport abandi kokokota yango anita na motu ntango anita akoyaki na bambeli mwasi atuni nasali yo nini aperdre connaissance akekolamukila na koma epesi pasi epesi ma bandeko nanga bopartageaka masolo mama Irene eza bahistoire vrai ekomeli ndeko mpe kokomela mokili eza na baréalité basi mingi omona babala mindele baza na mibala bata maboma baza na mibala baclochard kozanga mokanda mboka toya azwi ya sokoli ake na mirage mwa mokanda bazovanda basi mingi basa mindele bafanda na ndako bolingo ezaka ya kafe basaka na mwa barapport sexuel wana te ntango so mindele moto esalaka malamu te tomonaka mingi toyokaka mingi ezopesa pasi me kaya nita nzambe azwa lokumu mpo akufi te bakongole bakoma pe na comportement wana ya kobomaka basi ya kobomaka mibali bandeko totika eloko wana soki libala esimbi te batikaka eloko eleki tika eza te nakoki kobwana na yo mobali lelo oza na mbongo eloko elobi na ngai teke elobi na ozombala leki yo eloko wana eza te eloko mpe elobi na kozwa mobali na se na yo mpe eza te tokoka bwana yo lelo nzambe batinga mobali mosusu mpe ya bien koleka kutu mpe ovi mpe ezokontinue obomanga pourkui tonga na obomo pourkui nga nayebisaka bato nyonso boza na vie ya bolingo mwasi na mobali soki mobali ake deja kobala mwasi mosusu quelque part seka alingi yo te ndeko nanga tika mpe koleka na bareseau sociaux te asime lobake nga balingi nga te seke defo moko eza kati nanga esepesi mobali te to asali sentiment na yo bia tika ye ndenge moko na mibali soki mwasi obe alingi yo te papa alingi yo te soki azwi mosusu peut-être atrouve kuna mieke yo yango akei tolinganaka tokabwanaka c'est pas pour rien tosala mariage tosala pe divorce oui nalobaka eloko wana mingi kolinga nde ezali kutu nsima nango koyina na ebotamaka soki ngano toyokani te na bolingo tame tokabona tobokola bana me liwa te tala nita biki na liwa na maboko ya mondele epesi pasi bamama toza na vie de prière eza lobala mondele eza lobala mutu mundu makambo ekomi nango bomutule ekomi nango na suka nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene ya masiendo ki identité ya Bundesliga bo ezitaka te ozana lisolo lokola ya baboye ate eza mukuse yo benga mama Irene pesa tokobeta yango pona kolamusa bato biso selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie nzamba sala bino bolamu apambola bandeko nyonso banda mama Irene ba obozo s'abonner ba obozo partager nzamba lola asala bino bolamu tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te na bosa na te koyebisa bino avant na kata nazo fete loko moko ya kitoko ntango tobeta mabe ya bacouple totalaka mpe na kwe ya bolamu nayebisaka bino toza na ndeko na biso Grace Light Cosmétique na kati ya Allemagne mama Cornelia Lutadila aza na biloko ya kitoko azoteka aza na ba-t-shirt aza na bachemise ekoti na bafoulard ya bamarke nyonso oza na posa chemise oyo ya Versace oyo ya Gucci oyo ya Cavalli eza ensemble na foulard nango en tout cas benga mama Cornelia Lutadila na plus 49 176 21 99 49 42 soko bengi mama Cornelia okozwaye boutique Rehoboth ekolata kitoko na kati ya Allemagne yango wana ekotisi biloko na ba fantaisie ya ba marque Grace Light eza wana nde base balobi yango nde makambu somba gamme ya mafuta na hotel métis obongisa loposo ekosala yo bien là to profiter to pesa ba félicitations na mama Cornelia Lutadila mwasi ya tata na kati ya Allemagne balobi 32 ans de mariage eleka kilobi mama Cornelia encore une fois félicitations ma chérie nzamba lola apambola o comment noka ndenge pareta no mona muke bongo na kibele kitoko nzamba pesa yo nzoka 32 ans de mariage respect na mama Cornelia Lutadila nzima te 32 ans de mariage botaka ndenge azalaka milelo mwasi kitoko en tout cas bino nyonso ba mama tazi vite imana ya papa Trésor Chou ba yabe ya Zakari 40 ans de mariage ba mama bibi chez Mwanzambi euno bino nyonso boleki ba 30 ans de mariage na tazi vite ya papa Trésor nzamba lola pambola bino natangi bango 4 baleki ba plus de 30 ans mama Cornelia Lutadila pas koti na monde na bino ya plus de 30 ans parce que pas koksi 32 ans yabe ya 40 ans ba sero babanda mamba bolingo kale yabe ya 40 ans de mariage otuli balingana papa Zakari na 16 ans yabe ya na mama tazi na mama Cornelia ma bibiche bato bolingo ya tongo taka nde baba jeune bomba se ba plus de 30 ans seke bobandango tongo ba mukubwa bo umela na mibali na bino nzamba lola sala bino bolamu bino bokoma loka ba ndeko te est-ce que ba yabe ya 40 ans de mariage ba mama tazi
Maman bichi mwanzambi euno. Maman Cornel lui t'a dit la pas côté. Est-ce que baswa na rakaka? Mo beaucoup mino ka lokwa leki na kulutu ko umelele ki mingi bongo te. Moi pe fwa bilongo ko mokokana. Ko vanda mingi. Ba plus de 30 ans de mariage, moi pas maman irani bino ozora mabanga gratuit. Ba plus de 30 ans de mariage, boza bata ko féliciter. Ba tout nyonso na monde, ba couple nyonso. Bo sali plus de 30 ans de mariage malgré ko soit les ans raté to za batu. Mais nzamba lola asala bino bolamu. Plus de 30 ans de mariage. Bo mais la maman Cornel lui t'a dit la félicitation moi sa tata, pesa tata ba merci belenga batela toujours aux kitoko apesio bana bien azape mosali na nzambe respect na papa. Maman Cornel a respect na papa nzamba kanisi la papa oyo aza tellement motema malamu apesi moi si kitoko nzambe apesi pe na bana nzamba pambola libota. Maman Cornel a lui t'a dit la félicitation bo mais la vraiment bo simba bandete bino plus de 120 ans te déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth to comme il a vu ça na suka ba mourir nyonso bo s'abonner bo partager masolo maman irani ceux qui moi na moto azongite to kutani lobi pona ko beta masolo ya solo aubergine et les kakatela na lobi yogurt oyo ezosunga bato ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avoka, bambumu ezalaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya Mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt.